Shalom. Soyez le bienvenu na émission to solo la Bible. Émission to solo la Bible. Lelo na ekolobela bato nzambe abenga. Bato bazana ba grande destinée. Bato yo bazana ba there are them people that they have great destiny. Bato bazana ba grande destinée. O nzamba benga. Lelo na ye to na courageux yo. Na ye bisao eloko moko. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Partagez vidéo. Commentez, aimez et likez. Tobandi. Nalingi na bala bato wana. Omoni bitumba na yo ezala mukiete. Omoni bitumba na yo eza facilité. Parce que yo bengama na makambo minene. Tala zonga na kata Bible. Zonga na kata Bible. Bato nyonso nzamba benga bango na kata Bible. Muto akenda, muto amata na bopeta azate. Muto destin na ye ezalaka facile azate. Na bandi na Joseph. Nabandi na Joseph. Onga naza Joseph alibota. Est-ce que bi combat Joseph? Joseph azaki humilié, trahir, rejeté, vendu. À cause de promesse on zamba pesaï, à cause d'appel on zamba pesaï. Diable a que non destiné à Joseph pardon Ezaki tellement grand, fallait Luka à détruire. Mais comme Maza Nzambi, et naebisio et koki samaki. On a Joseph Falibota, c'est pas facile. Muta ko isayote, muta ko isamutu na ote. Joseph akenda kiti na suka, pe akoma ki place wana. Lelo to tanga komba Joseph, un grand homme, parce que a respecta ki yakolanda yakolanda nzela nzamba bande komemae. Toke na Joseph. Pardon, donc Joseph, porte na ye, na continuer na Joseph, pardon, porte na ye, ezalaki, combat na ye, yaki makasi, yaki porte ya gloire, po akota. Omoni bitumba wana, combat wana, eza porte ya gloire po yokota. Koti kate, na ye na David, l'homme selon le cœur de Dieu. Yes, Oyo Kinga bien. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, pourquoi vine zalaki bon? David okuta zalaki nakata zamba. Papa yebiete, papa bosana ye, papa adon, papa kontaka te. Abosane nakata zamba. David. Dans les baye ba lamuki na tongo ba o déjeuner. David pour ne déjeuner zate. Donc, na kata bibwele. Yé pas comme le quoi bouele moko. Donc, azoe bate. Skobi Goliath azaki porte. Il y a bénédiction David. Goliath azaki porte. Il y a élévation David. Goliath azaki porte. Il y a royauté à David. Au moni Goliath sana azali boso na yo. Et bitumba les liboso na yo. Yo kasi ezanini. Eza porte, il y a élévation. Porte, il y a royauté. Porte, il y a bénédiction. Soko au balou ki ozongi au kotate, il faut bundolonga. David a compris où eza porte, il faut nakota azonga kite. Tala Bible lobi l'air bande ba détailler Goliath. Goliath total loko tala mapata. Yes. As look in the sky. Yes. Goliath wana. Tala mbinga. Mais tala moi David Bible bi moi la moko amokie. Mais David abaki te. Atala ki golbi tumbala. Atala ki porte anesana. Atala mouya. Donc, pour David, Goliath azaki porte. O fala fongola. Akota. La ndanga la deuxième partie. Merci. Kofongola porte wana ezalaki nini? Kofongola porte wana ezalaki il fallait David abundana Goliath. David akwesa Goliath. Tant David abundina Goliath, akwesi Goliath. Ndaki ko ndenge nde Saoul ataki ye ka a patience ko pesa ye. Donc yozo mona bitumbano lingo give up. Bitumbano lingo tika te muto akubundela o pozala te. Yo moko faut se lever, au combattre, au se battre, au pardon, au bundana bitumbana. Fight your battle. Pour muto fight for you azate. Yo moko bunda jusqu'à okolonga.
bato nyonso oyo natangi na bible namona moto oyo kombo na etangama na bopete te. Mutu nyonso kombo na etangamaka ou babengi ba héros, mutu nyonso kombo na etangamaka avec maya miso, avec humiliation, avec combat, avec ba problème, mais ba tikaki te, ba bundaki jusqu'à la fin, ti balongaki. Yango no yebisa yo, soki nzamba benga yo na makambo minene, yaya quel que soit et se présenter liboso no kwa Goliath, bunda olonga. Oui, okinga bien. Bunda olonga. Ko se retirer derrière te. Ko zonga simate. Yes, don't step back. Move forward. Bunda bitumbana elonga. Depuis quand na comprena kenzamba benganga. Ben ronyo sotuana. Nena lobby. Depuis quand na comprena, je suis parmi. Alors, nayebi yo na comprena yango yango na bundaka bitumbati na olonga. Au bundango dans les prières, au bundango dans bolakisa, quel que soit humiliation koya, quel que soit problème koya, quel que soit rejet zali koya. Pour moi, je regarde l'Éternel. Non talaka nzambe nanga. Nayebi ke lokwa nzambe aguloba likambwana ekokisama. Nzamba loba te. Lokwa nzamba loba, lokwa nzamba benga yo ekokisama. Soki bato ko se compara vie non na mutu te. O yekutu bien, yekutu aye lelo yekute, yeta mso benga mine makambo mike mike. Peut-être yo za mère de la nation. Siko nation za mama na bango. Na benga mako za la mère de la nation. Bitumba nange za mukete munene na yebiango. Pe na banga ngote. Na olonga. Yo polonga. Kobangate. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Yes, just believe. Just continue ka kontima. Bitumbana yo olongango. Olongango. Atozo comprendre te yo bunda kakatina suka. Bunda kakatina suka. Je suis là razo bunda. Aeba te se ba okoma to ba okoma te. Moïse a suki na nzela akufi. Je sais comment akoka comment on appelle que non et sili pona e parce que espoir ezake pas Moïse. Des fois to tsaka ba espoir na biso e pas bato. Côté espoir no e pas bato te. Amonika nzamba lobi na je suis. Prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Telema ki endemi pesa magas. Oza mobile. Naza mwasi. Oa solola na nzambe. Oa solola na Yesu. Ava kutana na après qu'on ressuscité na ye. Ava kutana na Pierre. Ava ki sola ba disciple. Oa kutana na Yesu. Mwasi o avandiawa. Mwasi o azotalanga. Telema bunda olunga. Yumto bengama na makamba minene. Kubanga te nzambaza na olunga. Continue jusqu'à la fin. Muta kiti saote. Ndoki kiti saote soko comprendre o yozali. Merci nzamba pambola biso. Bye bye.